Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo oyo ezali mokolo malamu oyo ezali bongo mokolo tosilaki kobongisa ba maloba oyo bandeko babengaki pona kopesa ba message na bango na oyo etali bongo ba point de vue na bango oyo bamonaka na makambo nyonso ezali koleka pona Congo. Mingi balobaki ete ba makambo mingi tolobaka awa me bakonzi ya mboka bazwaka ta ya koyoka biso ba diaspora congolaise te. Yango na moni ete tango bato mosusu bazalaki pe kokomela biso na ndenge bato mosusu balobaka yango na toyaki kosala tolobi ebongi malamu tosala eloko moko oyo ete congolais nyonso to azalaka na makambo na yo akanisaka ya ndenge ya mboka pona bolamu ya mboka akoki koya kopesa message na ye tozali kopesa 30 minutes à chacun olobi loba nyonso eza na motema na yo batikeli yo 30 minutes ya ofele loba ndenge olingi bimisa nyonso mabe kaka nde kofinga te po soki ofingi tokolekisa yango te. Sala ba critique na makambo ezali komono ezali ko marché te pona mboka problème ezali mais soko bandi ko finga ndenge to monaka onzoto ya mama na yo o ministre na te wana to kolekisa yango jamais pesa point de vue na yo na makambo ezali komona ndenge nini mboka ezali kotambola te to kolekisa bandeko babolingo tozoki pe ba point de vue ya bandeko mosusu oyo basilaki koloba yango nde to kolekisa yango mokolo ya lelo. Mais pona kokota na kati na mozindo ya émission ya lelo avant ete tolekisa ba message ya bandeko na biso tokosenga nanu na papa Botamba kuna na régie atiela biso loyembo oyo tokomeka topema mwa moke tomela mwa mai ya pio tomela mwa fanta po ete tokoka kobongama po ete sima na yango tokoyeba ndenge nini tokopesa maloba tokopesa passage pona ba maloba oyo bandeko basilaki kopesa biso na mokolo ya lelo. Na tango oyo na kosenga nano na papa Botamba atiela biso loyembo s'il vous plaît. Azali président Congo bapepe batolela ozonga Kabila azali président Congo bapepe batolela ozonga ah papa ah mama bataba moni basi ya baba ah papa ah mama bataba moni basi ya baba
azali président ya Congo bapeple bakolela ozonga papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga papa mama bata bamoni pasi ya papa papa mama bataba moni pasi ya pamba. Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko na tango oyo tozali koyebisa na bandeko kaka ndenge tozalaki koloba bandeko oyo basilaki kopesa ba point de vue na bango na makambo nyonso tu oyo ezalaki koleka pona Congo. Lelo tozwaki témoignage ya bandeko misato pamba pona ko gagner temps. À chaque fois, donc mon colonien soto ko banda kozwa makanisi ya bato misato pona kolekisa. Bato balekisi ba message na bango mokolo mwa lelo bazalaki au nombre de 8. Mais lelo moi to lekisa tous les 8 ezali te, mais tozali kolekisa nanu 3 personnes. Pe mokolo mwa lobi to kolekisa lisusu 3. Bato nyonso to bango banda kotinda ba message na bango to kozala ete soki obengi otiki maloba na yo to enregistré mais yebaka ete à chaque fois émission ko banda koleka ba message na biso to ko banda kolekisa yango pona kopesa ba message na bino kolekisa yango po ete bakonzi ya Congo bayebaka makanisi na bino ba diaspora to na biso ba diaspora oyo nini tozali kokanisa na oyo etali mboka po ete bato mingi bazali kokanisa ete po ete bakonzi bayoka il faut kokende tango mosusu kotelemela ba musicien congolais na Zénith wana nde bango balobi ete bakonzi bakoyoka biso mais mokonzi ayebi kaka ete bakongolais bakendeki babare balingi te miziki ebeta mais makanisi na bino sikoyo moyeba yango eza te po bino kaka ete bakolabo miziki ekobeta te mais sikoyo makanisi na bino ezali nini yango na toyaki kosala eloko oyo po ete congolais nyonso tu topesi yo 30 minutes na makambo zalaka nango na motema olia kosukisa yango kaka kobetaka yango na bakwe o na Château Rouge ko beti lisolo na yo kaka wana bopesani ba réponse na ndenge na bino ezala lisusu bongo te oyo nyonso to ezali mpona Congo oye obengi opesi message na yo to enregistrer yango après biso tokozwa yango totindi yango tango tokolekisa yango bakonzi bakoyoka bakoyeba makambo nini bino bozali kokanisa pe babiloko tokozali kosala yango nde tango mosusu un jour bakonzi tango bakobanda koyoka bino ekoki kozala te un jour et provoquer pe débat moko bakonzi bakosenga ete bon tomoni ete na makambo nyonso ba diaspora bazali koloba tosengi siko ete délégation moko ya gouvernement kende tikuna na poto bakutana basolola batia makambo likolo ya mesa voilà ndenge makambo etambolaka makambo etambolaka te kaka nakobeta yo okangaka bato na Afrique du Sud komema bango illégalement mpona kokende kobeta bango wana nyonso tu ezali ba makambo ekoki kolukela bino makambo un jour mais sans le savoir bozali komiyeba te yango na tango oyo na pesi maloba na papa Roger soki ozali na likambo ya kobakisa avant ete topesa message ya bandeko na biso.
Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete ezali malamu mingi ndeko yo moto ozalaka na makambo na yo olia kosukisa yango kaka na ndenge ya bamasolo okoma kaka soko kei na nganda nde oke kopesa koexpose baide na yo baide na bino ezosuka kaka esika moko moyen bima ezali te alors que soki bozali na baide ya malamu il faut boluka esika nini ide wana ekoki kozwa makolo etambola ekoma ti na matoi ya bakonzi na Congo bayeba makanisi na biso badiaspora olobi bakonzi ya Congo pe bakoki kobanda kotambusa mboka na ndenge ya bosenga na biso badiaspora ndeko bolongola nanu tolongola nanu ba ide ya ba opposant congolais oyo bazali ya bangwanda banani po ete bayela biso ba ide ndenge na ndenge bayela biso ba makambo ndenge na ndenge me na suka na yango toyoko komona ete ba makambo mingi oyo baloba ezalaki na yango makambo ya lokuta epai na bango lokuta koma nango lokola laisser passer yango nomoni ete lokola ezali kaka balokuta omoni ba retour na yango biso nde mutu tozali kotombe ba victime yango na tozali kosenga na ba congolais ebongi malamu yo moto ozalaka na makambo na yo olingaka ntango mosolo balika moko omonaka ke na mboka ntango mosusu likambo emarchaka te olingi oadresse yango na président de la république Joseph Kabila oyo na mama Olive Lembe oyo na ministre boye moment yango oyo oyo totie débat moko donc ezali kutu débat te ezali point de vue ya moto oyo akopesa mpona kotalisa makambo nini oyo yamonaka kuna na Congo ezali komarche ou bien ezali komarche te alobi yango bakonzi bakoyoka comme ça bakonzi sikoyo babanda koyeba ndenge nini bango mpe bakoki kobanda kosala na oyo ezali makanisi na biso badiaspora congolaise totikala kaka bato ya bageto te parce que histoire ya kigeto oyo bandeko bino moko bomona depuis 2000 ti lelo toza kotourne kaka esika moko alors que tozali na besoin totonga mboka tokotonga mboka te na kati na bamasolo makelele ebele tala lelo bamakambo na bino ekomi kozwa balire mosusu bamarshe na bino oyo eutaki koleka surtout na Bruxelles bake babuki bamagazin batu bayibi babiloko sikoyo bango moko kaka bakombata bakomi kose justifie wana ezalaki biso te bainfiltre bakotaki bino ezalaka kaka bongo soki bosi bosali bétise wana bokomi kopesa baraison mais soki bato mosusu mbebe po ekote na bango wana boyebi ndenge nini ya kokondane tosengi na bino bozala bato oyo ete bolakisa exemple ya malamu tomona peke lobi soki bozwi mboka yango bokotambusa yango malamu po jusqu'à présent tozali koloba ya solo tozali kosala hypocrisie te jusqu'à présent boconvaincre biso na eloko moko te ke oke lelo soki bozwi Congo ke Congo bokotambusa yango na ndenge moko ke mutu nyonso tu akozala komona ebisengo mpe misala ekozala donc jusqu'à présent tozomona kaka ete bozoluka kaka baintérêt na bino po ete boza kaka kobundana kaka bino na bino yango na mpe nzambe azazoba te nzambe soki azokopesa bino bakale parce que nzambe ayebi te soki bato bazwi mboka bakokende kosala ndenge kutu ezalaki koleka kutu mobutu ntango azalaka yango na nzambe azali zoba te na ntango oyo tozali siko na besoin congolais nyonso yo moto ozalaka na makambo na yo kosukisa yango kaka na ndenge ya teke oyo na chateau rouge bato bavandi oyo beti bamasolo esukeli kaka wana epoleli mpe kaka wana oyo na matonge okei ntango mosusu oyo esika bakataka suki opesi makanisi na yo esukeli kaka wana epoleli kaka wana te tolingi siko ndeko makanisi oyo ozalaka na yango wana obengi topesi yo 30 minutes tokotika mpenza nini na ozwa koloba toenregistre nyonso 30 minutes ndeko soki okokomisa mpe 30 minutes makasi na yo kaka mais soki okokisa 30 minutes te me pesa baargument na yo après émission tokolekisa yango mpe na banzi ete bakonzi bakoyoka yango na ntango oyo mama Rosalie oyo nakokaki koloba mpo na bandeko yango wana nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba na ntango oyo sans plus tarder tokosenga na papa Botamba kuna na régie ameka ko faire passer ba message oyo bandeko silaki kopesa mpona kotinda yango koyokisa yango na bakonzi oyo bazali na Congo mpe ete bayeba bamakanisi nini oyo bango bazali kokanisa mpe bamakambo oyo bango balingi esalama na mboka na biso Congo mpona manda ya sika ya Joseph Kabila
pe balingi ete changement oyo ba peuple bazali kolela yango ete moto na moto apesaki makanisi na ye pe yango wana na tango oyo nakosenga na papa Botamba alekisa message ya bandeko oyo bapesaki makanisi na bango oyo bazalaki na bamboka nzinga Belgique, France, Allemagne oyo bapesaki makanisi na bango lelo tolekisi nanu 3 personnes ebongo mokolo mwa lobi nde na banzi ete tokolekisa message ya bato ndenge na ndenge oyo ete bino moko bokoyoka pe bokolanda pe tolobaki ete mpona bandeko balingi kobenga a partir ya 16h ndeko okoki kobenga mpona koloba ete nazali na liloba ya kopesa soki olobi okozwa okozwa souvent papa Botamba nde azali wana yende akopesa yo accès mpona koloba oyo nyonso yo ozali na yango pe après avoir koloba tango tokosala émission mpe tokolekisa ba message na bino mais tolobi ete ba oyo ba soki ozali kopesa message kofinga te ndeko pesa nde makanisi na yo okoki koloba kosala ba critique na yo na ndenge ete bakote oyo ozali komona ete Congo ezali komarche te problème eza te mais soki okomi kofinga o nzoto ya mama na yo o ministre te wana nde tokolekisa yango te tokolekisa te ndeko tango yango tozali koloba na tango oyo nakosenga na papa Botamba faire passer ba message ya bandeko oyo bapesaki mpona bandeko bakonzi ya Congo po ete bakoka koyoka yango eloko nini bosenga ya bandeko diaspora bazali na yango na oyo etali mboka na biso RDC. Message s'il vous plaît papa Botamba. Navandi na Allemagne naza na ville ya Mönchengladbach. Navandi na ville ya Mönchengladbach. Nazo tinda message nanga tout d'abord na président ya République ya démocratique du Congo président na biso Kabila. Ngai nazali mwana Congo. Naza na posa ya mboka na biso tozala na kimia tozala pe bien. Message nanga ezali nazoloba epai ya président. En tout cas, félicitations ndenge a prêté serment pour la mboka na biso. Mais pour ça nanga ezali, en tout cas ba place o ba faille ezalaki tango mandat na yesilaki ameka nanu vraiment kobongisa. Eza lokola neti lelo soki atie par exemple bato bazolia na bango. Bo meki koluka ta ko créer moi ba emploi pour na bato et ko sala moi bien parce que eloko bato bazolobela yango wana. Ba classe ya bana botala quand même avenir ya lobi. Et vous allez ndenge. Donc il faut qu'on s'ala moi ba classe, bana ba banda kotanga malamu, ko futa ba professeur, ba médecin, ba hôpital pe ezala bien, ou donc que des hôpital, mais qu'on soit quand même première soin. Et ça vraiment bien que mon temps comme un hôpital, là ba simba e fombongo, en tout cas vraiment ils ont dérangé biso vraiment ba kasi. Ils ont dérangé biso pinza. Ya on comment tozana posa vraiment que mboka na biso ezala pe bien. Donc, on a peine de faire ce que tu en Europe. Ah, donc, ça a que chaque fois, le téléphone est yaka, que on a besoin à bouiller, besoin à bouiller. Mais ceux qui n'ont pas besoin d'aller, en tout cas, donc, c'est la pizza. Voilà, et le message, notre président. Entourage à président. En tout cas, je vais vous dire que je vais président. Et ça, c'est que je vais la cacaille. Donc, il y a un moto à très mais, tant que vous avez pouvoir, place aux alliés, mais quand vous avez mais quand vous avez ça. Parce que tant que vous avez ça, ils ont tombé toujours dans mon ya président. Ils ont mal aussi. Alors, biso ba misusu awa to komi kozwa to komi na difficulté na bande ko na biso a pona nini to zolinga ke mboka ezala bien to komi lelo ba collabore to komi nini entre temps to lia ba même pas un euro ya gouvernement. Nazo na ba menace awa ba benga na ndako na nga ba zwa kabana na nga ba ko violenga ba ko sala boye eloko bo ezali bien ti. Donc boye bini na bino ko même panga. Donc, message à maman Olive, en tout cas, zali maman moko na portakaye, ok, aza maman moko, na mona action na salaka, en tout cas, c'est pelisanga, tenga miki tisaka na ndenge na vraiment, en tout cas, naza vraiment na, et là, comme on a reproché été. Là, na moni peut-être qu'on a beaucoup reproché par maman wana te, aza maman moko a monté ma malamu, aza bolingo, en tout cas, on a ngai à continuer vraiment de travailler à kawana, en tout cas, ça a un plaisir na motema. Soki ndenge mama Olive azosala bongo basi ya mikonzi mosusu mpe oyo bazali wana ya ba premier ministre ya banani bazali bazolanda mpe lokolo wana antuka mboka na biso ekotambola malamu tokotikelaka motu moko te po mosati moko esokolaka elongi te donc fo biso nyonso totya maboko
mais vraiment c'était na la président la biso en tout cas mais dans ça l'effort tous à la fois bien peuple congolais lia bien bana ba kende classe ba professeur ba futama ba soda ba futama hôpital en tout cas ceux qui ba biloko na bongi fila e vous allez citer ngo pona biso nyonso to kozala te to kita na mboka na biso na Kenya message musu na yana pesa so ezali au moins iso tozana diaspora tozana facilité pe ya motinda ka pe ba biloko na kin okokutana na mo eloko boyo tindi po esala bien mais vraiment s'il vous plaît douane na biso ezoboma biso na ndenga moketi okosombe eloko sombi na prix ya moke okomi kuna mpona kodedouane yango talo eza tala likolo tokosuka wapi en tout cas botalela biso mpe nano problème wala ke eya moko tokozwa mpe mwa babiloko tokosunga mpe mboka tomeka mpe kotinda yango ntango tozoya mpe tozodedouane yango mpe na prix ya moke mais parce que bamonte wana kozotiela biso na tozokoka te tokosala comment donc message nazalaki nango yango wana nabesi bino ngai Angèle Mwanza navandi na Allemagne message nazalaki nango yango nabesi bino souci na ngai yango wana vraiment président na biso omeka vraiment kobongisa mpona peuple potala vraiment peuple pardon bamikonzi baza wana baministre badepute banani en tout cas ntango bavote bino ezali mpona peuple botala vraiment peuple boyeba peuple alingi nini peuple azolia nini mpo soki bapeuple baza te bino mpe bokosala mosala te bozosala mpona peuple donc ma pardon mpe na bondeli bino na bolingo ya nzambe bosunga président wana parce que ntango bino bozosala te bino mpe bozolia bambongo me ezokoyaka na motu na ye en tout cas vraiment pardon na suki wana oyo nazalaki nango so namoni so baremarke mosusu makambo so eyelinga nakobenga lisusu mpo tomeka kosolola mwa malamu bandeko na ngai ya diaspora ngai ndeko na biso ya diaspora yango nalingaki kosolola na bino lelo mpo tomeka kosala réflexion ensemble na baconstitution na biso na activité message na ngai na président de la république Joseph Kabila Kabange président na biso soki koalilie na ntango oyo parce que na moment oyo na diaspora ezali na makambo mingi eza kolinga na diaspora awa ekotia biso na likolo mpe ekopesisa démarche processus ya démocratie ya mboka na biso tomeka koyeba ete makambo ya lokuta ezali koloba mingi na kati na diaspora nous sommes une force mais force na biso ezali te ke totia yango contre mboka na biso force na biso ezali totia yango contre banguna ya mboka na biso ebongo likambo ya monene oyo tolingi koyeba oyo sesenge na biso toyeba ezali dabord toyeba verité ezali wapi nani azali nani lelo na mokolo ya lelo oyo ezali koyoka makambo ndenge na ndenge awa na niveau ya diaspora nakanisi kokolanda réflexion na ngai na koloba makambo misato tokosala réflexion ensemble boyeba verité ezali wapi nayebi ke biso nyonso na Congo tozalaki na Congo wana réflexion na ngai liboso toyokaka makambo ya bamasakre ya baétudiant ya Lubumbashi ndenge ezalaka ekomaka olona ngai malamu koyeba na wana exemple oyo econclusion na ngai eza nini makambo ya masakre ya baétudiant ya Lubumbashi ndenge elobamaka na ndenge esalamaka en réalité makambo ya bamasakre ya baétudiant ya Lubumbashi ezalaka makambo na poto awa baétudiant bazali oyo bazalaka na Lubumbashi bazalaki na heure masakre wana esalamaki tomonaka ministre moko Ngudi Transport azimi atémoigné alobi chantiere bakubi bato opinion internationale ilandi alors makambo nyonso bato balobaka ezalaka ya solo te likambo wana toyebi nini ekuzaka mpona mboka na biso lelo oyo ndenge toza koza lelo na Congo tozali à peu près ba 60 ou ba 70 millions d'habitants balobi ke babomi 8 millions de morts na côté ya est donc ça veut dire que na chaque province tozali à peu près 12 millions donc soki babomi 8 millions de morts donc na est motu moko azali te moko bato babomi na est 8 millions wana na région ya est eza na combien de personnes au rapport mapping est-ce que rapport mapping wana baziai totangi yango tocomprendre yango omoni ndenge nini baopposant baendeli ya peuple bazali koluka komonte bahistoire mpona kopesisa kosalir
réputation ya mboka biso toyebi makambo lokuta ndenge ezalaka na rapele biso makambo ya masakisa bikiya na Lubumbashi ndenge presse internationale ekomaki o bacharniere batémoin vivant bazali na conférence nationale bolandaka bana moko il n'y a pas eu pas plus de 5 morts, même pas. Mais bato batelemaki batémoigner atire attention na bino mpo oyeba ke na mokili ya politike lokuta ezali tolobi lisusu likambo oyo naye naloba ya mibale surtout mpona makambo ya lokuta oyo ezali kodistraire biso na likambo ya mibale oyo nalingi koloba difficile entre biso na biso na diaspora tozali kobongana pour rien parce que vérité ya solo eyebani te tolandaki na baradio oyo awa oyo tobali koyoka balobaki nini mokolo ya baélection soki baproklame baélection oyo nanga malamu diaspora soki baproklame baélection na 10 heures na 11 heures na kisasa ekoyinda bato bazalaka na se ya mai bakobima tolandaki jour ya proclamation ya bénédiction tomonaki kolikalamani message wana oyo bango batindaki bana kishasa bayokaki yango bato mosusu basantesaki mokolo élection soi-disant ke bato bazali na nsima oyo bakoya kosala mokolo mpona kolapese pouvoir eza na place mais ekaki bakokoluta na kishasa totali bato na se ya mai na sili te tomoni bango te peuple ye moko lelo batie peuple bato badesuleve devant basoda oyo baza na masaka tomonaki ndenge ezalaki donc encore une fois bazokontinue koinduire peuple na erreur nakoloba lisusu likambo mosusu makambo ya dongo bitumba ebimi na dongo bandeko na ngai na poto awa mbongo ezali ya pasi toza kokontinue mbongo na biso ya solo congolais ndeko na ngai ya diaspora ozwi mbongo na yo osili na western union kopesa moto asomba banduku bakende kokoma bandeko na yo tena ngo na kishasa tokosala ngo na banani na kishasa base ya miplante eza te toloba claire parce bazoloba barwandais baza na kishasa na baugandais na bamusai oyebisaki obenga bandeko na bino na kishasa biso nyonso toza bana ye bayebisa bino esika nini barwandais bazali na kati ya kishasa oyo biso tokobisela mbongo mpona tokende kocontribue na ntina ete kele esalama mpo toboma bandeko na biso ezali te ke tozoparticipe na bakati ya bandeko na biso ya solo mpenza mbongo olie tokotize mbongo tosila kisasa tosala baekole tosala bahopito combien de fois bapoliticien bapesi biso bapromese ya lokuta mpo toboma na entre biso na biso basoda baza na kini 5e colonne 5e colonne yango wapi yango bato bazali kotika bana mboka babima mpo base souleve na désobéissance civique bango bazawa koto wana bakimi na kinshasa bazoloba oyo tokosala kinidi te ya biso ezali tomonaki kinidien moko te na poto azobeta misicien tomonaki kinidien moko te na poto abomiteko na ye kinidien tosala baimage na youtube te tomona badecoration na youtube un pauvre congolais mpona nini bakobeta ye mpona opinion na ye mpona shwa na ye bato ya ndenge wana nde bino bolingi bakamba biso bakomi nano na pouvoir te na libanda bazosala biso ebokotaka bakokoma na pouvoir tokosupaka tokosomela bombu mpona nini tokobomana mpona nini tokotia lokuta toloba na makambo ya solo ndenge makambo ezali tomoni bandeko na biso baza na afrique du sud baza koprétendre être bakombata bazokunda mpona mboka bazokunda na banani nga namoni esika bakomi rwande te bazoboma te bacongolais afrique du sud na système na bango ya baibu ya baenlèvement omoni yango kini ya sete ya hollywood bakoenleve motu bake na ye tout est filmé baméthode na bango wana ya baibu yango bamemi yango awa na foto toyebi bango lisala na bango eza kofuta bango balobi bayebaka mbuma na mbuma bayebaka nzete na mbuma na yango omoni makambo na bango oyo ya kala bazalaki nango omoni bamemi yango na foto baenlèvement
ya nzambe te mpona nini nalobi boye nazali koyoka ezali na moto moko wana na kotala kongo eloni kimbangu alobi azwi message ya papa Simon Kimbangu ke président ya république démocratique du Congo ekozala papa Honoré Ngwanda ya solo bana mboka papa Simon Kimbangu l'homme de la paix, l'homme qui n'a jamais monté une armée de son vivant alors a fait sa révélation à un criminel moto azokoma bana mboka moto akotikona mboka na ndenge ya bitumba papa Simon Kimbangu le prophète na biso ake de korévéler mutu eke papa Simon Kimbangu ntango azalaki awa na biso na biso toyokaki histoire azalaki na trupe moko ya bato azokende komona na bango c'est un homme pacifique et de quel droit Véronique Kimbangu a connu que le bana kombo ya papa Simon Kimbangu et a révélé que président ya mboka ezali Honoré Ngwanda akozwa mboka na minduki bandeko na ngai ya solo wana bondimi yango lelo papa Simon Kimbangu akokosenga recours na basoda ye moko de son vivant il n'a jamais cueilli na oyekinga balai kotakola na liputa na kongo na bongo lelo azali kosenga libération ya Congo par les armes mais c'est pas possible mpona nini tokozala dipti na point oyo mpona nini tokoki toyebi ba ideli ya Congo toyebi bato bali kokoma mboka na biso toyebi bango très bien tozali komona bango na baméthode na bango ndenge bonali koya mosali mosusu ya nzambe azopesa mosali ya nzambe bishop lisite ndeko na ngai osali mosali ya nzambe ndenge ozali koloba kaka kopinga yo te nazala ntango kopinga yo te me nazali na eloko moko ya koyebisa yo makambo oyo olobi bato oyo obiki jusqu'à insulter la première dame ya mboka na yo baesanité pasteur réponse oyo eza na bible jeti aloba oyo ekokota na monoko ya moto yango te ekosekisa ye mais oyo ekopima na monoko na c'est ce qui sort de la bouche de l'homme c'est ça qui suit l'homme pasteur combien oza étudié combien oza kokoma mboka na yo na monoko na yo combien olingi kosokona te ya bana nayokaka kolobaka te Congo soki etelemi Afrique mobimba ekotelemi ebongo Congo yango bolingi kotelemisa tobomana na bangolais tobomana na barwandais tobomana na bakongolais ya brasa nde afrika monde yeko kotelema bomoni contradiction na baide na bino biso tolingi Congo atike wana te biso tolingi eloko wana te yango ngai nazongisi message na ngai na président de la république mosala oyo ya diaspora tosi tobandaki yango 2 ans avant l'élection ndenge nazali koloba boye namonaki conseil politique ya mokonzi ya mboka na biso tosololaki makambo oyo bamemorandum epesamaki eloko ngai na kosenga na président na biso bapesa biso autorisation tokoka kozwa dialogue toyeba kosorganize ensemble toyeba kotunga mboka na biso e tozala na bademande moko oyo biso badiaspora oyo ezali objectif mpona koyeba kotombola mboka na biso mingi ya koloba ezali mais tozotala moke soki ntango ezali tokosolola nde tokoyeba kozala bapeyite mingi ebomani ya moke oyo nalobi borefléchir boyeba nani azali nani Bonjour. Ok. Ngai nazobenga bino a partir ya Grèce na ville ya Athènes. Bon, soki nazali kobenga bino a partir ya émission na bino moko oyo bosalaki bopesaki message bolobi ete moto akoki kobenga mpona kopesa makanisi na ye. Yango wana bomoni lobi nabengaki bino mpe ndenge boyebisaki ngai ke lelo nakoki kobenga mpo nakoka kopesa makanisi na ngai. Problème na ngai ezali boye eloko ezali wana ifo koloba ete malgré Joseph Kabila azwi bokonzi na Congo me mboka ezali kaka na pasi
souffrir. Problème ezali wana ebongi malamu. Bakonzi ya mboka bameka nanu kotala. Ndenge nini bakoki kosala makasi po ete bacreye baemploi ebele. Epuis bato bazala kofutama surtout. Bato ebele bazali wana basala bambula ebele bafutamaka te. Basi na basi. Lelo oyo toyebi malamu ke mboka na biso ndenge ezali wana. Malgré ndenge tolobaka ete mboka na biso ndenge ezali wana, il faut leader oyo azali komona pasi ya bapeple. Me mboka na biso ndenge ezali wana, problème ezali il faut nde moto yango mpa kozala na moto ya mboka azala na volonté mpona kosala makambo ya malamu mpona bapeple. Yango wana eloko ngai nazali koloba na ntango oyo nazali koadrese message na ngai na Joseph Kabila Kabange. Soki mpenza azali président oyo ya bapeple oyo ndenge alobi ete na 5 ans oyo bapesi ye akosala makambo ya malamu, tolingi tomona makambo yango ya malamu. Tolingi makambo yango ezala kaka ya biloba te ya monoko te. Ngai depuis na bima mboka nano nazongi na Kinshasa te mpe nayokaka baninga mosusu bakendeke balobi ete quand même côté banzela banini baza kosala quand même quelque chose. Mais soki ndenge balobi baza kosala esili kaka te, ezali na makambo ebele oyo ye ifo asala. Par exemple, makambo ya bakelasi ya bana, ngai nayoki lobi awa balobi ete bana bakobanda kofuta lisusu minerval te ya école primaire. Tozali komzela mpe tomona yango ezala kaka ya maloba te. Toboyi baevre oyo bamakambo ezalaki na ntango ya kala oyo ezalaki komona baza koyebisa bino kaka bamaloba badiscours na badiscours, me eloko ezali komonana te. Tolingi tomona nde na miso. Epuis ye moko alobaki ete, ye moko Kabila alobaki ete soki bavote ye lisusu akosala makambo ya mingi, tozali kozela siko asala bamakambo yango oyo ye alobaki. Ezala kaka bamakambo te ya likolo ya mbebo. Mpe nazali koloba lisusu boye, tala surtout na Kinshasa nazali komona ete ntango totalaka na babilili ezala na ba internet toza komona ete phénomène kuluna ezali ezwi ampleur makati na kati na Kinshasa. Ngai nazali kotuna ndenge nini gouvernement monene lokola gouvernement monene ya Congo oyo ya ye moko président Kabila, ndenge nini bazali kokoka komaîtriser phénomène kuluna te. Bandeli totalaka boyelaka biso bainfluence ya kotinda bana yango soki na babuluwo soki mpe na baangenga. Mais à un moment donné tomoni kaka kolembi mbala moko bana yango badomine bino. Toza koyeba te kuluna yango bino moko moto kokreaka yango mpona koluka ndenge nini ya kosala bastratégie na bino, obi ezali mpenza kuluna oyo na ndenge ete bato mpe to bana moko bazali kobotama kaka mpona kosala mopulu. Po tosi toyoki mpe basoupçon paraît-il ke bino moko bapoliticien ndenge boza kokreye bakuluna wana. Vraiment tozali koyeba te ndenge nini mboka yango bino bozali kokamba yango. Epuis eloko tozali koloba lisusu, Joseph Kabila atala mpe makambo kote ya santé. Tomoni lobi mwasi na ye ayaki na ba-internet aye soki na Belgique aye kozwa babiloko oyo balobi babelge bapesaki ye. Mais depuis tomonaka baimage wana tomona mpe te hôpital nini oyo babiloko wana ekendaka oyo tomoni esika ke ye akaboli yango. Kaka bahistoire ya sans suite nde babiloko ya bongo biso bapeple tolingi lisusu te, bamasolo ya sans suite tolingi ete bolobi likambo tomona mpe suite na yango ezali boye. Wana nde ezali malamu. Mais soki ezali kaka bamasolo kaka oyo ndenge ezali bamasolo ya ndenge ya nsima ya ndako ezali malamu mingi te. Mboka na biso wana bino moko bolobi ete bino nde bokobimisa yango na pasi. Alors toyebi ete kasi ezali makasi, mais bosalaka quand même bamakambo tozali komona ete bozali na volonté. Problème mosusu oyo ngai nazali koloba, toyei koremarke ete bino moko kaka bozali koloba ete bolingi changement, congolais nyonso azala na changement, makambo ezala
ezala ya malamu na kati na mboka me tozali komona te na mboka na biso ndenge ezali wana kaka babino moko bato oyo ezala badepute bani makambo ozali kosala ezali malamu te. Alors mpona yango bamesure nini ye moko président Joseph Kabila ndenge bapesi ye 5 ans oyo eloko nini ya malamu oyo ya kosala ezala kaka bamakambo azali koloba yango likolo ya mbebo te po asepelisa bato. Ngai na ye awa mpona kolobela bamakambo ya baidentité te obie o ya banationalité te o président azali mboka bo problème na biso ezali kaka moto oyo azali moto oyo alingi peuple azali na susi ya peuple oyo kobongisa mboka nde moto oyo ye wana biso tokobetela maboko po ete lelo soki natali malamu bato oyo bazali koya mpona koloba ete bapaya bakoteli biso na mboka bango moko kaka nde moto bamemelaka biso bapaya wana malgré lelo bakoma kobwaka nyonso tu na mutu ya Laurent Musée Kabila non bango mpe bazali de nombre ezala bato mosusu oyo lelo bazali kokreye mpe bato oyo bazali kobenga bakombata wana poto balider wana bango mpe bazali koparticipe na kati na bamasolo oyo lelo bato bakomi koyebisa bapeuple ke bapaya baza na mboka bamakambo ndenge na ndenge. Problème na biso ezali boye problème ya Congo ezali ete congolais nyonso tu azala na conscience tosimba na totonga mboka yango tozali koyebisa na bakonzi ya Congo. Ngai message na ngai nazali kopesa yango plus précisément na ye moko Joseph Kabila Kabangi. En tout cas maloba oyo ye moko alobaki avant baélection tozali kozeli kokisama elingi koloba te ntango mosusu ndenge azali komona ete bato bazali koloba ete tolingi ete azwa motema kaka te akoki mpe kochange makanisi ya bato wana na bamesala na ye ya kitoko ya kosala na mboka. Moto mosusu mpe akoki kosalana bozali komona ete azali moto moko oyo ete alobi ete nalingi Kabila te me lobilobi makambo ekosalami na mboka bomoni ete akomi fanatike ya Kabila apartir ya bamisala ezali kosalama. Mpona mama Olive Lebe na koloba kutu mingi te po namonaka bamakambo oyo asalaka namona mpe bamakambo akenda oyo asala na Équateur na région na ngai moko donc mpona wana atuka nazali na ngai mpenza na likambo ya koreproche te me na kosenga na ye te asala lisusu ya mingi me na lelo nazali koyebisa mingi nde na mobali na ye Joseph Kabila epuis asala mpenza moto oyo azali moto oyo soki mpenza alobi likambo alandelaka bamili mpo toza komona na Congo bato bazali kolinga kobebisa mboka surtout baministre mbongo ekobima na tesi ya leta bakosala toujours manevre mpona balinga koyibayiba azala na contrôle makasi eloko ebomaki na ntango ya deuxième république na ntango ya Mobutu ezalaki makambo ya bamiyibi ya baministre oyo mokonzi akoloba kosala boye ye mokonzi mpe contrôle ezali te akotika kaka bamakambo boye ezali kosala bandenge wana yango na tosengi ete Joseph Kabila ye moko azala sikoyo makasi na likambo ya kotala bamisala mpe kotengela baministre mingi bazali nano na esprit ya kimoyibi jusqu'à présent na Congo ezali ete soki bapesi yo poste balobi ete okomi ministre bato mingi bazali kokanisa ete soki ozali ministre ezali kaka po ete osomba bandaku obala basi ebele osomba babituka orke ntango okomi ministre ozali wana au service ya peuple yango eloko tozali kosenga na bakongolais tofungola miso totala mpe bakonzi oyo bapesaki biso promese ete bakosala bo totala mpe eloko nini sikoyo bango bakosala totala soki bakorealize eloko oyo bango bakosala nde message na ngai yango na pesi na directement na ye moko président de la république ameka koyebisa biso ndenge nini azali koketake responsable numéro 1 ndenge nini azali kokoka kosilisa phénomène kuluna te eleki ekilo ndenge nini etake ye azali koloba ete père de la nation mais ndenge nini akoki kotelema te mpona kosilisa phénomène kuluna lelo komi ete soki okomi na Congo okoki kolata malamu te ozali kobanga ntango mosusu bakopapa yo lichette yango tolobi ete aconvaincre sikoyo na mokili tomona ete ya solo mpenza
lelo tokoki kokanga na biso tokoki koloba tieni Tshisekedi tokoki kosala mais eloko moko ekochange na yango te ekotikala kaka ndenge mokili ezali komonana na ndenge ya réalité donc oyo nyonso makele tozali kosala ezali na ntina te mais sikoyo nde biso nde miso na biso totala ndenge bakonzi oyo bango bakodirige ezali malamu mingi ndenge bino bopesi biso occasion tobanda koloba na basi ete ekozala mbala na ngai ya liboso te mpe mbala na ngai ya suka te na kozala soki namoni likambo à chaque fois na ye na lobi po ete oyo ezali occasion oyo epesameli ngai po ete ngai mpe napesa maloba na ngai bakonzi bayoka bayeba eloko nini oyo biso tozali kokanisa po mboka na biso ezali ya kobeba basi eleki mingi nayebi te soki bakonzi yango ya kongo bazali komona basi yango to bazali komona te na basi ete oyo nga nazalaki na yango wana ndeko nazali kobenga bino mpe na telefone tala kaka telefone oyo ezali ya ofele te ezali telefone moko ezali kofutama na mbongo yango ete oyo nazalaki na yango mpona koyebisa bino yango wana merci. Voilà, wana ezalaki ba message ya bandeko oyo batikaki oyo balobaki yango tozali koyebisa na bandeko oyo bapesaki mpe ba message na bango soki tolekisi yango te ezali mpona nini po ete ntango topesaki message ndeko soki tolobi ete il faut kotika message bien avant topesi na bangonga topesaka yango bien avant po ete ntango bino bokotika ba message papa Botam bazwaka yango il faut à travailler yango po a transférer yango na bande comme ça tango émission ezali kosalama tango tozali kopesa ye passage mbala moko asi a notifier ba numéro ayebi ete tango nazali ko ngai mama Rosalie nazali kopesa message na lobi ete pesa ngai message ya bandeko mbala moko ezali déjà na kati ya bande akofina bouton mbala moko message wana ekoti ezali koleka en conformité na maloba na biso mbala moko. Mais au moins bato mosusu bapesaki ba message na bango na retard donc na 20 minutes donc tolo baba mosusu na 10 minutes avant to banda ba émission yango na enregistrer yango mais il faut à travailler yango po ekota siko na kati ya bande yango na ete bozala na komitungisa te yango na omoni lelo tolekisi kaka 3 messages mais na bato nyonso surtout bozalaki 7 personnes au botiki ba message alors ndeko o batikali 4 personnes wana bozala na komitungisa te lobi tokolekisa ba message na bino po ete tango mosusu bokokanisa ete toboyi kolekisa yango toboyi kolekisa te tokolekisa yango sans problème. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boki kolanda ba message ya bandeko o batilaki kopesa pona o etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo oyo basengaki ete message koma directement na matoyi ya bakonzi na banzi ete bino moko boki kolanda pe boki koyoka ndenge nini bandeko basili kopesa ba point de vue na bango pe bandeko mosusu pe basilaki kopesa ba point de vue na bango na o etalaki ignorance ya biso na biso ba diaspora na makambo ndenge bazali kokosa biso na banzi ete ndeko ndenge tolobi ete chaque fois à partir ya 16h okoki kobenga soko zali na maloba na yo okoki koyebisa biso topesi yo 30 minutes soki po moni ete maloba na yo ekosala tango mosusu 5 minutes à 10 minutes soki po zwi biso te okoki kotika yango à partir ya répondeur biso tokolekisa yango na banzi ete mokolo mwa lobi nde bandeko mosusu ba message na bango tokolekisa yango lobi tokosala makasi po ete tolekisa ta plus de 5 personnes oyo ba message na bango ezali awa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana na oyo etali ndenge nini ya bosenga ya bandeko ya maloba oyo bandeko basilaki kopesa po ete ekoma na matoyi ya bakonzi na banzi ete bozala kaka bisika bozali na nsima ya bakonga nde tokotalisa bino basango tosilaki kobombela bino ya radio Zumel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.